Exemple TV Kitoko. Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti! Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à 100 periques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Ozali elikia nanga Yesu ozali makasi nanga Yanga tema na pesi na yo Ozali yanga Yango motema ngai na pesi na yo yo ponaki moi
mayaki kasi oponaki ye yopesaki ero asala nde mosungi nga mpe lokola yoponinga nasalela yo nini yopesinga kote esunganga un grand patron. Amen. C'est lui qui prête aux pauvres, prête à l'éternel. Alléluia. Le Seigneur m'a dit un jour que je bénirai ce qui vous bénira. Alléluia. Parce qu'il est le père des orphelins, le mari des veuves. Alléluia. Un grand bravo. Et moi, je continue dans le macambo. Et pas vraiment pasteur, à ça la prière, il y a Kouyamba Bango de Nibaye. Prière des prophètes. Toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu dis, moi, la chose accomplie. Tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Tu as béni tes serviteurs, tes servantes, qui ont franchi les seuils de l'orphelinat Maison de l'Espoir, ici à Kinshasa-Nji. Nous les accueillons, Seigneur, avec l'action de grâce. Qu'ils soient, Seigneur, tous bénis. Accordez l'éternité et le progrès dans toutes les entreprises. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ne précipite pas à faire un vœu. Mais c'est là qu'il veut anake na koya. Na koya pe maboko pambate, na koya pona suba bango, bazwa ya kolia, ya komela, ya kolata. Vraiment okokisi yango papa Marquis, kala ndenge bandeko baye, bakipi na aéroport, basali bachane ngotindi laki yango. Vraiment un grand merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accomble toutes sortes de bénédictions. Toya Bibino Nesengo Oeza Orphelinat Maison de l'Espoir, fondée depuis le 9 mai 93 jusqu'à ce jour. Ça fait déjà 27 ans d'existence na Katia Congo. Soki tozalaki atana ba konjango bena ba yebaka. Bien bien nde na yebi te trop na niveau te. Mais tout ça na niveau pona kaka ndenge nzamba lingeli biso. Amen. Amen.
yango na topesi bino merci na oyo bakompagne papa Marquis esika oyo mpo na ye bakaconseille na ngai liboso azalaki na kombo ya papa nane papa nane ye nde aza koyelanga mwa lipana kututa bana balete oye na desa kombi ya loso po totokisa na pokwa wana tolia alors nayoki kombo wana ese souvenir nga lisusu makasi vraiment nzambe apambola papa Marquis bapauvre na baveuve nzambe azongisela ye na centuple. Je vous remercie. Encore bonjour. Merci beaucoup Ndenge Boyambe Bisso. Awa nakati à Maison de l'Espoir. Voilà. Donc parce que Bible lobby moto azo vivre aza toujours na espoir moro que un jour et osimba ata so ye simbité. Donc Maison de l'Espoir déjà merci na Ndenge Boyambe Bisso. Toye awa Maison de l'Espoir boyebi le pourquoi présence na biso eza kati na sika oyo. Ndeko na biso frère na biso Marcus abotama lelo le 8 juillet. Mais azalaka lisusu na mboka Congo te azalaka na mboka ya mundele na mikili ya Canada. Donc alobaki que tellement ngamoko nazate ole que na melisa batu masanga balangwa basuba ba sala boye quoi que ce soit na souhaiter à ce que moi 100 francs na ngana sombela batu masanga ba mela balangwa na kabola yango na baleki na ngai na bana na nga oyoyo baza bana bitike car Bible torozonga kana makomi Bible lobby c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc toko tsanzambe nyongo to pesa kaka ya mukie o tozanango to kabola ensemble na baleki na biso na bana na biso o bazali a wakati nesika na batu nyonso baza bakambi na bango na kati ya Maison de l'Espoir. Donc to kabola moi loso o totika la bango ba totika na ngopona mikolo mais tellement ça anniversaire ya Marcus ba kozwa moi jus moko et puis ba koyembela Marcus malgré aza musika to koyembela ebiso nyonso ensemble moi joyeux anniversaire pour et ça la c'est vu que akokisi souci na ye souhait na ye ndenga lobaki que na refêter na bana bitike ayepe akokisi promesse wana. Donc to kabola moi jus ensemble na bango et par après tokoyembela pe Marquis joyeux anniversaire pour et ça la malamu bisika rozala po tokotinde bilili ba caméra ezali awa. Voilà. Na yoki pe maman outi loba lobi conseiller na ye ezalaki na kombo ya papa Marquis. Oh là là. Donc Marquis yesko fo 65 ata fois 3. Donc il faut zongo penda ko legalisus. Voilà, donc merci beaucoup Minga Olobezate. Moi, et là on a rien à l'Obayango wana pour na mukolo ya lelo le 8 juillet. Donc to kabola moi jumo comme kona ba leki na biso na bana na biso bazalia wa le reste ba kambe boyebi ndenge bo sara na bango et puis à un moment donné biso to tika bino po to zwa nzela. Merci beaucoup. Mais avant tout, ok, joyeux anniversaire, t'as tout maintenant, Baji. Avec la chanson, hein? Voilà. Tu recomptes 1 jusqu'à 3 et puis tu yembi. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux Ah, mabo makasi, maye makasi. Toi, ma en anglais, hein? Ah, en anglais. Vous avez bien anglais? Non, il y a bien anglais. Ah, il y a solo. Non, non, il y a bien anglais. Ou il y a bandeli bien si dans souk en anglais. Non, kabele mbon. Non, 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 il y a makasi. Toi, il y a anglais na ona. Koko sabi sauter, hein? Kopé taper anglais ba chinois te. Tobi anglais. Pour battre le anglais bazar. Voilà.
Pesa kombo na yo batinyo so ba otala papa Marquis sa otala. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Élisée. OK, Élisée. Botama Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Marquis. Happy birthday to you. Azu madame, Azu gade. Azu de sur 10. Ah, pasta. Donc ça va pasta. Pasta même so total en anglais, so pasta on doit 10 sur 10. Mais félicitations quand même aux UAD. Pasta c'est quoi yo rappelle anglais à pasta. Total non pasta anglais à pasta. Et puis birthday to you, my friend Marcus. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marcus. Happy birthday to you. Voilà. Voilà. Oh, mon anglais. Ah, il a gagné. Donc, il a gagné. Good afternoon, Father Marquis. Je réponds au nom des riches Kalsemoko. Juste une chanson pour votre anniversaire. Ça nous fera du bien. Nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas capables d'aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Voici votre chanson d'anniversaire en anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Father Marquis. Happy birthday to you. God bless you. Oh! Voilà. Voilà. Taumelaki nakata molili tala Yesu aye nabole naye mobalanguya motema malamu ata mwana mobola Yesu bakakayete abokolinga asuki wanate apesiti baba aye ponanga nakoma kolinga nakoma kolinga pele nakufa nakoma kolinga oh nakoma kolinga pele nakufa biloko motuya bato bakufelaka Yesu andimi otango kati na ngai naza vazela terre epanzelaka pamba andimi riske il est versé moi afongoli nzela alakisi ngai yango asuki wana te bango nyonso mpo na anniversaire ya frère Nabiso Marcus. Merci beaucoup. Bonne fête Nabiso nyonso parce que tu as fêté ensemble. Merci beaucoup.
tobondelaki mpona bandeko ntango bayaki sikoyo tozobondela mpona nkolo anniversaire amen toza na discipline toza liboso ya nzambe na esika oyo tozobondela mpona ndeko markis suwe na biso ezani maloba nini okoki koloba mpona ndeko oyo omeli na biloko kolia emonani mais aza wate aza mosika bilili ekotambola ekorejoindre ye me toyebisa nzambe wakela ye nzambe apesi ye pense wana na motema ya kosunga nandimi teke esaka oliango jour moko pe bana oliango no ikolebele nandimi teke bakotya soso moko na de 5 litres là basoso moko je ne crois pas ça fera des jours nazoyebisa yo longue vie et la paix bénédiction. Amen. Si on peut se mettre debout, si nous portons frère Marquis à cœur, nayebi te soki otangi polo baninga alati biso totangi yango tokoloba nini ke progrès ezali développement ezali soki bana mosu bazoleba tokobondela mpona Marquis sima tokobondela mpona baorphelin à travers le monde. On saisir opportunité oyo osali peut-être 3 mois 4 mois okendaka église te mais awa okosamba Jésus profitez obondela totindi makanisi epa na nzambe tozomondela mpona frère Marquis loboko na mobali otie boye nazoba na lingala oza na difficulté te po oyoka makambo nazoloba nalingi opambola ye sengela ye longue vie bonne santé progrès na baactivité na ye oyo asali esuka awa te mais asala esu plus asala awa asala mpe na place mosusu place nyonso babola bazali c'est pas facile soki nzambe asimbi yo na motema te okokaba te kokaba ezali don ezana bato babotamaka mpo bakamaka notre reconnaissance koyebisa nzambe eki apesa bomoi molai oyo azosala efuluka loboko ekatana te ekauka te akontinue kosala tobondeli na kombo na masi nzambe na israel mosantu ya israel ozali mokonzi na bakonzi ozali nkolo na bankolo nzambe monene oyebi markis esika azali na ntango tozali kobenga yo miso bazali kotambola mokili mobima yokani bonde pesa amona loboko na yo amona na yawe nzambe na bomo Canada ezala maboko na yo oza komona Marquis bakimitele nyonso Seigneur, accompagne-moi la Moutouka. Même si elle commettait un incident grave, mais elle ne mourra pas. Même si la place d'avion est posée la place, je déclare sur elle
yoka longévité yoka abika bomo ya tobondeli mpo na baorphelin ya mokili mobimba tobondeli mpo na baenfant vivant avec handicap totali race te totali pays te biso ndenge totelemi awa elongo na saint esprit toza kosillone mokili mobimba en esprit esika nyonso mwana azali oyo azangi baboti oyo babwaki oyo babengi ndoki oyo babengani oyo bakondane bana oyo bazolia bazotonda te bana oyo bazotambola na bilamba lambo. Ah Jésus Seigneur bana oyo bayebi te lelo soki bakolia bana oyo bayebi te lelo soki bakolia Yamboke, tokoma na poko wa nzamba sana bikambo. Amen. Prions pour tous les enfants malheureux à travers le monde. Tobonde la communauté. La Bible, Israël, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Et chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Créateur de ciel et la terre, exauce-le ce après-midi, parce que Dieu est le créateur de ciel et la terre. Oh Jésus, oh Samba Israël, la foi est une démonstration de sales choses que ne voit pas. Père, nous sommes bons là. Oh Jésus, n'a pas de nous sommes en paix. Nous sommes en compte de la Samba la mission et qu'on produit. Yokanga lisusu. Corona. Eza créature. Mengana yebi kaka. C'est lui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ezali kaka mou. C'est que après nzambe de mou. Ngana yo lelo tozo beta. Créature wana corona o mokimo bezo tremble. Tindela ngo maloba yebi c'est que non oyo bomi bakoki. Stop eza na batricoté. Mais bisouto va stopper ça commandement. Voilà. Et yo kaka. Amen. Parce que derrière chaque acte, il y a un esprit qui anime. Même derrière un propos, il y a un esprit. Un esprit animateur, il y a Corona 19. Toi, ça y est, télémi. Nayebi mukolomo ko aujourd'hui là-bas qui soleil arrête-toi sur le Gabon. Fais télémaki. Tu as la capacité, le pouvoir de dire ça. Dis-moi. Batele misaki pe Ezekiel. Na libulu la mikuwa. Menza batikele ketan prophétise. Parle. Bino boye bisa corona ke oyo bomi eko. Téléman. L'économie à monde entier zo chité. Donc comment tu vois? Et yo esprit les jours. Hier bisa yekeno stop. Oyo bomi eko ki na tindelo maloba. Ngai naza nzambe po na kilamaki na lolenge ya nzambe pe na lilingi ya nzambe c'est que nazo loba na yebi si oza ikela musima na ngai arrière de moi corona amen arrière de moi ezali sili bosa batete na kombo na Yesu masia tolobi na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu masia na kombo na Yesu masia na kombo na Yesu masia moto isi sakanyoso ezali kombo na yo Mon Dieu, et c'est stoppé par le nom de Jésus. Le démon, Seigneur, pour anéantir le patalicolo na vitalité obimisika kotamboli makaloli operdre na koyemba mpe na kobina tika nzambe azelisa susu kozala ville que Yahweh vous bénisse que Yahweh vous bénisse que Yahweh vous bénisse Yahweh toyaki liboso na yo na esika oyo ezali opportunité ocréer tokotaki na omoneri maison de l'espoir esika ya pasi esika ya babola ozalaka tata ya bitike okataka makambo ya baveve nzambe na Israël oyo nyonso akotaki awa abima ravi allégresse pe joie. Amen. La vie est belle. Il fait beau vivre. Nzambe pesa bomo imolai na bana na kombonezo masia. Amen. Amen. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup la maison de l'espoir. Voilà. Donc, Amen. Donc, biso toko na biso na suka.
j'espère que Nzambe asala matoi ou asala miso amoni nyonso eleki ayoki mpe losambo nyonso oyo elobami awa. Donc biso tokomi na biso kokende totiki bino na Yesu Masiya kotikala na kimia. Donc biso toke na bandaku badeki na biso bana na biso batikala mpe na Yesu bazala mpe na longue vie ndenge ndeko Marcus azwi longue vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Merci mingi vraiment na oyo nyonso eleki awa oyo esalami mpo na ndeko Marcus oyo akanisilaki bofele talobi mokolo mbotama na ngai esengeli napesa pawa ya Nzambe parce que je suis prêt au pauvre peut à l'Éternel et je bénirai ce que vous bénira. Donc apambolama solo il y a un temps pour rire et un temps pour danser, il y a un temps pour pleurer. Les lobbies to seki to bini na tinate anniversaire de papa Marcus qui les lo a bossa na bofenete na de maman veuve ya 60 quelqu'un Nathalie awa a bossa na ki pebi sauter. Ya mwana ko pesi merci mingi papa na papa Marcus kuna komina anglais to ibotanga anglais matamote na Canada kuna vraiment Nzambe amona ye qu'il soit un grand messie dans cette nation. Amen. Parce que si on a masala via fungulier aminene na katibano kozanga ta terre ya pambate. Amen. Parce que si ka tozali ko fouter là. Et ça na biso souffrance le quoi lelo ne to komela wudina to pesier le comme côté donc mi teme saka likolo. Mais tant que tozo mona bino boye tozo pena un espoir parce que l'espoir fait vivre. Oui. L'espoir que to futa mo kaka parce que ça mani ko na biso le quoi ba Marcus le quoi ba singo pokala basana ba Canada ba ko ya ko tenir biso kaka. Donc on a topé si mingi na don boye na mo vraiment Nzambe afungula lola bino nyos boye awa et longo na ba Marcus pour la béni vous la béni et vous êtes des grands messieurs. Amen. Des grands dames. Des grandes dames. Amen. Ndenge na pambula ki matata ponyo papa matata la sala ki bana oyo ndako kuna na pasteur Fabian na loba kene maloba oyo mais Nzambe akapta ki yango lobi tu lui diras qu'il sera premier ministre dans ce pays. C'est nation de Gabri n'est pas sympa il sera nommé quand ba nommé yé ministre finance donc il faut féliciter yé to lié to mairie na ba konino sa mboka to le bien encore il ne l'est pas c'est jusqu'au premier ministre le lobe na mona ki Nzambe akosa akokusi la kiambo adi akipe mie akota pena kana ameme akeime asentir pe ke solo ataki peni yangona yepe lisusu na bino elongo bo pambola ma na komuna Yesu Masiya. Saben Yasuka Joyeux anniversaire à toi. Nalingi yo yeso yo. Talandenge yo komisinga. Ole yo komisinga. Le talandenge yo komisinga. Talandenge yo komisinga. Nalingi yo. Talandenge yo komisinga. Ah, nalingi yo yeso yo. Talandenge yo komisinga. Oh, nalingi yo. Le talandenge yo
Voilà, joyeux anniversaire à toi, Marcus de Killer. Donc, voilà, quel est peut-être un mot par rapport, il y a une initiative au Marcus de Killer à Ebina Rosala. Jour il y a anniversaire, tout le monde a bandé ko belé, ba obeng sa baninga, ba son ba whisky et tout, mais pas ça musique albino toya. Kabolana bana bitiki moi lipa moi sukali moi loso ok le bani fleur makini. Oui, merci beaucoup Barési, en tout cas félicitations à Marcus de Killer. Babili Kanisio initiative ça pas donné à tout le monde. En tout cas mon frère n'a pas à félicitations ebele ezalamba liboso tepemba la sukate to sala rango oyo sali nzamba munio babitango uzamu kifo kalula pela ba obazangi Barési. En tout cas je manque de mots mon frère, continuez bonzamba au pambola toujours. Voilà. Joyeux anniversaire. Et puis birthday to you, Marcus de Killer, hein, Oyebi Star. Et l'homme de sa génération. Oumila. Et l'homme de sa génération comme Botikali, CG Derrick, un mot par rapport à l'initiative côté la Marcus, qu'on dit ma fêté, na bana bitike, au kyo le banine un mot par rapport à Marcus. Bon, c'est un truc. N'a habité peut-être Tébélé, bon, mon angoka boé. Mais bano bazana kati, je sais pas, na militon des années ils se sentent plus que heureux dans bazan et c'est ngomoro na évité. Comme ça là déjà geste au Marcus Asali c'est une grande chose, c'est vraiment une grande chose. Donc il a pensé le jour de son anniversaire un 8 juillet à l'obité. Bambon on a place que peut-être na gena tumba champagne ba yemba ngatona boaka na mec un peu ko kabolana bana o baza. Donc c'est vraiment et ça libiso bien, Je pense que c'est pas la première fois, ni la dernière fois. Donc, comme on a c'est l'homme de sa génération. Ouais, ndeka Flore Makini c'est lobby et l'homme de sa génération quoi. Tout le monde a biso artiste bakenda, mais il y a Marcus c'est une première. Il a pensé aux orphelins, bano bazui basépé. Il a respecté juste la parole de Dieu, c'est lui qui donne aux pauvres, prêt à Dieu. Prêt à Dieu. Donc des années il y a ébélé au comme si si. Donc nzamba nyongo no moko donc place moi bémoro ngé ya nzamba bité awa ko simbate nyongo ezali. Si donc voilà. Bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire à lui. De loin, bon anniversaire à mon frère Marcus de Killer, ya Ayebi. Ayebi, donc c'est la famille quoi. Voilà, merci beaucoup Nassika Songo rapidement. Voilà, moi je tiens à le féliciter Marcus, donc c'est une idée géniale. C'est vrai, Babisonio peut aux idées, mais moi ma coquine ne coquille penzate, mais du moins Dieu l'a fait grâce. Les lois à Salian puis coïncider un jour anniversaire, en tout cas, félicitations à toi, que Dieu te bénisse davantage. Donc voilà, c'est vraiment une idée à louer et puis c'est aussi un exemple à suivre pour tous ceux-là où peut-être bazanamo hésitation pour balobi. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc babinara papa na ebisio papa héros babinara 40 jamais tara mo katidance. Donc heureux anniversaire à toi miko na romika na tuyu donc tuyu Marcus de Killer donc l'homme de sa génération. Heureux anniversaire à toi, que du bonheur en tout cas longue vie hein. Non aussi manzete comme un coco sur la pembe bima et ça plaisir. Voilà, merci beaucoup. Happy birthday to you hein. Et puis donc un mot aussi par rapport à Marcus de Killer par rapport à cette initiative. Oui, alors Bolobandé qui journaliste patient. Donc moi personnellement na CPLI pour avoir accompagné cette idée. En tout cas, Nzamba Songsele Amingi a pambolé vraiment, il a promis, il a réalisé. Et basé Belété, hein, et puis que ça ne soit pas pour une première fois et une dernière fois à Kobanango. Il est en train de prêter à Dieu. Je crois que prière est le cas qui awa et Kobaki ça a quelque chose dans sa vie. Et vraiment plein de bonnes choses. Ne te fatigue pas, et ça la liboso te Kobanango. Nzamba Pambola, qu'il bénit l'œuvre de tes mains, qu'il bénit tout ce que tu feras, tes entreprises en tout cas, soient richement, abondamment, brutalement bénis. Et to sepele mingi ko accompagner, on a idée oyo, to sepela pe koya lisu bambala o parce qu'on a foi, on sait que torozonga lisu a. Voilà, merci. Un souhait, alors joyeux anniversaire. Et l'homme de sa génération, Etikali, et l'homme de sa génération, c'est de la part d'Elena. En tout cas, Nasepé Limakasi, merci. Voilà. Merci beaucoup Lido. Approchez rapidement, nous allons prendre juste un mot. Lido, un ami et frère à Marquis.
quel est peut-être un mot par rapport à tout ce qui s'est passé à Awa et puis par rapport à Soué, le 8 juillet, nous sommes les Kani Awa Lido à Sambeli à Bini au rôle Banini. Ouais, non, Loba, on a dit non comme Sanzambé par rapport à l'occasion. Et puis je dirais bravo mon cher. C'est pas facile et puis c'est pas donné aussi à n'importe à tout le monde. Il doit Zui Zambé Abaxela Yaming, Zamba soutenir Zamba Zala vraiment naïe. Zamba soutenir couple naïe, en tout cas vraiment on a fan naïe, on a fier naïe na oasa lelo. Na tikinyo c'est encore ça là pour participer na prêter main forte de loin mais tout toujours ensemble. Non, on a biso pe toya to va bénéficier à l'ipam. Tu bénéficier ko pour tout tikinyo c'est encore ça là. To yé pena pour soutenir monenga. Voilà. Encore une fois chapeau, bravo ya ezala ya sukate. Continuer persévérer Nzamba lola artika biso. Un souhait mbotama ela matoma ibro. UAB et place de tellement loin. Si je suis aujourd'hui Ludovic, c'est grâce à toi. Conseil, idée, on est toujours au pinching, ya mi pesa et puis tout ça va résultat. Et puis je suis ce que je suis. Merci infiniment. On a tellement rempli de joie, en tout cas vraiment inspiré. Nabinate. Nzambe bini saraba tutara Nzambe to vivre par rapport à grâce à Nzambe et inspiré en tout cas vraiment na bombaté ouais on est toujours là grâce déjà à Ngwana et en plus de cela Nzambe peut sarama après ça mingi peut-être biso peut sala lem susu tout la naranzela. OK ya bravo ensemble RJ Marcus the Killer donc Souka Talara pona Marcus biso ba orphelin to kokaraté au mona bando to poussa na pena to ya ba orphelin to poussa ni pena na to bini na ba petit na biso donc ya linga danso donc suka bébé chocha donc ouais Marcus the Killer donc na sepeli fort na idée donc Nzambe pena apambola yo biso pe to profiter na lipamboli tala pe biso pe ba orphelin en tout cas ti danse pena na ba pecho donc ça dit vraiment bien donc moi souhait pour na ouais joyeux anniversaire mon frère yo mo ebine de so so la déjà donc na postagi donc ya lingala benga héritier Goga ouais ya nyola ba masa na manoir Talaraka de Killer de sa génération et l'ombe donc Souka ouais de Killer en ensemble. Merci beaucoup mon frère quel est peut-être c'est comme toujours on dit dans la Bible que non mais vaut la fin des choses que ce commencement donc il y aura aventure mais l'autre se retrouver déjà à un orphelinat na biso to bini to sepeli donc joyeux anniversaire à toi mon bro donc et ça la raga Souka boité donc tout ça pour ça to kango partout va sentir que non l'artiste est marqué c'est au sala bien makasi donc ou melana yo banini sala bien makasi yo moko yebi donc petit frère na yo ton cadet donc yo to ça kangana yo Jonathan Goyo yebi banini donc ou melana yo grand donc ebele banini yo yebi donc minga olobeza te donc Nzambe yo lobara toujours ya maman donc ya pambola donc comme tu dis toujours que non simba nzete panza champagne donc ou melaraka yo yebi. Voilà, rapidement je clôture avec toi mon jeune frère. Un mot par rapport à Marcus de Killer comme ça on clôture. Donc pas grand chose à dire hein. Mon Marcus a lequel est biso ngambo. Donc j'espère que la prochaine fois, il y aura une première édition, deuxième, et le projet va s'agrandir. Si Dieu fait grâce, biso tout au et puis voilà quoi. Grosse dédicace à Marcus et félicitations encore. Voilà. Merci beaucoup fidèles amis internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était là à l'occasion de l'anniversaire de votre artiste comédien Marcus de Killer. Il a beau souhaiter de fêter avec les orphelins de la commune de Njili, donc Tozala Kiawa, na orphelinat Maison de l'Espoir. Donc tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a toujours de l'espoir, il faudrait vivre. Alors, courage à toi Marcus de Killer et l'homme de sa génération. Je ne suis pas un flatteur, je dis des choses vraies. Faut exemple TV qui était ça la reportage et tout non. Mais au bien contact non mon jeune frère on fait tête dans la musique mais na routine d'Aboyebo qui est pour que besoin image et ça très bien. Alors
que le bon Dieu, que le Dieu des orphelins t'assiste, que le Dieu de la Bible t'assiste, car la Bible nous dit souvent, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors, on a mikolo, ya mikolo, ya mikolo. Et biso peut bénéficiaire, ya ba tant au tiki to yé to disposer pour na koya ko pesa ba don na biso na ba leki na biso na bana na biso ya bitike biso peut to bénéficier na lipamboli wana. Alors Motonyo se paye à bonne foi au rapport ça la boebo ça la rango ça la bien pour na bana balongo na ba situation na boyo ki maman nga otso ba ki ba futi na nda kuté et ça la peut très bien so botinde bango za toucher place aux ali ba numéro na biso za na se wana obengi to comme c'est la bango pour que ba futi nda ko ça la très bien pour l'amour du Seigneur. Je dis un grand merci à Deo d'avoir réalisé cette émission. Grand merci à celui qu'on appelle Yannick Chamba, le boss patron. Il peut calater tout bana initiative au pesa badon à orphelinat. Moté Maclariste Ganga Botamboka. Grand merci à Malik Arafat, Willy Claude Djama prêtre, Raissa Mertens, Naras à Canada, je te salue aussi. Grand merci à Jérusalem la merveille, mon amami Gilles mon amputu. Yaigot Kamazi depuis Montréal, Karine Omanes Amaneska et Nzambe Nzela Minou. Porte à l'eau la British, je te salue. Et puis un grand merci à Monica Makambo, fille de disque, Bébé Seigneur, le maman la Kenaya et puis Primaël. Grand merci à Jonathan Ngana, Ngana et Jonathan, obésité financière. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Continuez de nous faire confiance. Abonnez-vous massivement, partagez cette émission, likez, commentez. Ça nous fera énormément du bien. On vous dit bye bye et portez-vous bien. Talandenge komisinga. Vous comprenez na bini wana parce que babiso toza ba orphelin to yebi passe à Rosanga maman to papa passe à Rosanga baboti en général ça fait très mal. Alors to yebi place to utara de to komi boy nzambe mora yebi ya mboka mato bo moni ba danse bimona parce que biso nyonso liboso ayemei to buka mapeka. Pour faire la bikuke pour yende nzambe ya pema ba maladie ye mebele ba kufi biso to kufi te poto legi bango na aspect to legi bango na mbongo tse mais mawana epé grâce alors to linga rabino ya trop bo continuer à faire biso confiance ba rezi baza master orphelin ya orphelin de quoi orphelin leki orphelin na linga rabino ya trop fondation ba rezi baza pe ezali en cours tous avons besoin de soutien pour que tout continue ba donne abiso comme d'habitude. Je vous dis un grand merci, portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye. Beauté oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en doto et l'on a rabatache. Sopelini koza na tema ko ya bien ya propre, oiza produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour l'on la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza huile et kendaka na produit en doto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que par exemple la télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a payé dans Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a
motema donc nde toza touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barezi Bazana contribuer à la vision na pour que to aider ba orphelin donc mututo kota la biso dans besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision merci fondation Yabino Yangwana merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, il y a actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo muto boya bêtise, yo muto boya anti-valeur, yo muto boya rabimbindo, yo muto boya rabatitre à l'okuta, yo muto boya bêtise. Alors place à malonga s'abonner. Et ça un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya ndeko tata moi si. Yo mto rotala nga yo linga Barezi Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelibino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre T, zéro y a lettre. La surprise, y a kafou, y a kafou, y a kafou. Barezi Baza, to moni confiance au PC na exemple de télévision. Y a on to yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça, on peut na binorara. Le bien y a aussi les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube, au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place on rouge s'abonner au cliquer là wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise de télévision moi on a bino ba maman penanga na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a vu nos Barezi Baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a Kafou, ils ont bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise de TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un Barezi Baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi, on a bongo, pe kabosh, pe bongo et ça. Zéro Bêtise de TV, to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a unamba on a Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand vous pouvez faire un salle, nous salle qui toko. Qu'on a besoin de théâtre, musique, gag, besoin de film, il y a solo, ils ont bêtise, mais monsieur, ils ont bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman ope na bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi Barezi Baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors s'abonner au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso. Bémission nyonso banokota ba gago ba théâtre tout et banokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi
Obotani Kombo, 0 bêtise TV. Na quel manque vous s'abonner?